Laura Lobeso, Alala, Tsoebi. Ah? Lobeso, Alala, Asoyo Ganati, Brigade, Asoyo Ganati, Prince, Asoyo Ganati. Vous comprenez? Au moment où je vais perdre ma vitesse, je vais aller à la vitesse. Je ne vais pas somber hélicoptère, ni je somber avion. Je dois t'arrêter dans un car, ni un taxi, ni une moto, ni. Je ne vais pas tomber à l'école, je vais aller vitesse. Merci à Yaki Oma. Même Asuki Wapi. Asuki Wapi. Ok, c'est fou la rabattu yango yo. On comprend. Ok, c'est fou la rabattu yango et puis ça rabattu toucher. On comprend qu'on sait que non, on a maison mais ba foule na maison mais bêta individualité. Au moment rien. Au côté individualité na ajani donc trop venangata. Ajana masala, ajana venangata. Ajana masala. to ba traiter ro muta kwiti rolo bala ba. Linga ba doit le ba mabeno mais ba kuto na mabe ngote. C'est ça le normal, eux important ngwana. Beaucoup de solutions de façon aujourd'hui mais oui. Est-ce qu'on est tous là now? Est-ce que tu travailles chez quelqu'un? Je suis pas chez moi. Bon, on travaille pas battu. Non, le gars sur maïe pour un jour peut on travaille chez Ngamungo. Battu va comment ça les pananga. Cause la raté que oh le gars y a que pour ngapela kende boy. Et que mbrier maramuna on y soit vie on tout le monde lelo. Ama c'est belle bazo banga ko songa wenge musique maison mère na Sony. Itswana. Nga bomba nga tena tangana ba kombo to yo kata munani obono mona o fazo nga wenge musique Sony ça le fazo nga itswana te ah bazata bonani kasi tangela nga ko monani na guitare nga na guitare basse na ngamoko na Congo na ngamoko guitare nga na beta tala na podium yo mo tamulaka tala guitare na ngomu na ngote me donc linga musala na nga mongo guitare na kosomba peta musu car na kosomba pe moto na kosomba pe lomo isala mais na boya na somba na guitare po ya ngonde benda ma mwana même poli ah même poli la PC la plus Sony là bon la kaka na ma elo mo muke même poli mais il y a respect non doit avoir un poli mais respect toi on a Fabregas pour qu'on a des gens à base pour qu'on a simbi tempo masolo ma wenge maison mais Fabregas ne Nzambe na bango. Ya ngone ke mama Fabregas style zo simba. Ya monsieur simba te. Monta la Fabregas en JDT. Bon, na ebete. Nani pena obo mona ingrat tangara moko. Tu n'attends comment te sens comme on est en foule. Mais animateur to chante. Na bien. Asa l'animateur de la chanteur. Asa ingrat, on va impoli, ba bote impoli, on t'a impoli. Comprends? Les gars Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là au bangate. Donc maman utiliser un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça na Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour encore réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na mandef to réparer capé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour encore arranger poso, pour encore faire sa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Zambe. Tolobate. Sino como tolobate. Zambe. Yo. Otani. Ozolule yaman. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awa toza.
na pomade awa toza ngai mwasi na ngai piokuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse ya kosomba pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat. Salut. Na pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokoni na pomade Awatoza. Voilà. Mesdames et messieurs, merci à tout le monde. Baotalabiso, merci à Igo de la Forêt, Igo Azokota, merci à famille Mapesa Mobimba, Ivi Mapesa, merci à Bibi Mapesa Maboko Bank, Nabosanite Pichou Mapesa, Georges Kaloum et l'éléphant de l'île. Je suis avec Gino Bass de Wenge Musica Maison Mère. Gino Bon. Bien Mathieu, bonio. Basiste Nabiso ya Maison Mère. Masolezo ke bon. Ouais, masole ke non bien makasi. Oui biga ke to na studio engesi la na olobate biso to zelera evre et loba na place na biso. Donc ko loba bango be ba lobaka biso pe to lobaka. Moni fais-moi différence ces là. Merci beaucoup mais bato belé balobaka ke lelo wenge musique banda ba musicien ba kenda ba wata ici là. Yoza mutu ya simane ba benga bino basiste ya makasi ya mboka. Elo ne répondre na ba. Bon, waneza biloba loba wenge sila nde Nikolo na ngwaza aza en vie akufite aza bien wenge ko sila te bato wana ba ya bakuta e. On comprend? Il y a mutu a très bébité wago so ko ina ngona sima mutu a très et continuer donc président na biso aza wenge zo continuer waneza biloba donc bango ba travailler raté ba evre na bango eloba te yango esala ke ba loba ngakutu honorable Lutumba balobi motema ya mama Chimène Lutumba donc il y a peki sanga mamu oyo. Merci beaucoup nazapena animateur na soa munene excusez Diego Boni. Ouais, papa là, ça va. Santé zolega bonia. Par la grâce de Dieu et la merveille de Jésus-Christ dont on doit vivre. Mais le lot Diego yebisanga ba te belé balobi Diego on dirait vraiment aussi là. Ezapena nini Diego. Koyeba ko faut comprendre mokili ke ozala lipa bat baluka ba melano na ti. Comprendre na tongo no suba maman balamba bati ba bi ke fa baluka lipa. On sigo biso to ba lipa tellement lipa mo farine ndo mona na souste na on ba ndole la trou mais pas c'est la taxi jaune ba CP là. C'est la taxi jaune ba CP là. Mais par rapport à la vitesse ba bi ba mission tout banda ba kenda wenge lala. Yoza parmi ba ancien rolo bani. Te wenge ko lala te wenge sa wira wenge lala ra molo wira kufa. Jour wira kufa ne wenge lali. Dans tant que le roi de la forêt est toujours en vie donc wenge ko lala jamais. C'est tout ça to bundaka toujours. On rappelle ba masa ba petit frère ba kenda na ba tout ba kenda na mon grand frère na ko za kama su ya poli. Otu ba tikal ba petit frère ba master donc ba kenda na bango mais wenge saka preuve ani yo mozo monati. Ya na sama mgolega wira saka te. Donc tout ce qui est temps donc c'est tout à fait normal. Par rapport à vie bato belé balobi bato bokota na bango vitesse kenda yo tikala sima babi vitesse kenda ndeni bango ba na vitesse yo tikala vumasi et ça na ngalonga asomba avion na asomba avion en plus ba bébé ça vitesse na bango lisusu muloko lobeso alala tsoebi ah lobeso alala asoyo kanate brigade asoyo kanate prince asoyo kanate vous comprenez. Au moment où va perdre moi vitesse, ce que ça va balayer la vitesse. Mon tu vas somber hélicoptère raté, ni mon somber avion. C'est tout territoire na ba car, ba ni ba taxi, ba ni ba moto, ba ni mon tu pas ton école raté. Ça c'est que na vitesse ni non. Il va te belé balobi Joe Diego trop d'equity ati kakate donc à copier textuellement à copier textuel tout pour ça na biso babi Diego à copier textuellement vient à Adjani donc trop vient ngata Adjana masala ngata vient ngata
acha na masasi bato batraitaka mutu akwiti oloba na bango linga bato aloba mabe no me bakuto na mabe yango te c'est ça le normal eux c'est important yango wana boko beta na masolo de façon nyonso tu me boyebi tas ko ndeto sula nao est-ce que tozwa mo eloko mo ya sika te bazela ka taxi jaune ebima migolo na émission tout na nobwaka masustre bazela taxi jaune ebima na sel bango musala makasi o na ngamo na fanatique nango donc c'est que ça des gars na boze taxi jaune monter mafungama pour se pela pour se retrouver na bi ke ba fanatique maison mère fanatique no bazé belé ba otalo ba bibi mapesa maboko banque pichu mapesa prêtre ba Gilles Sako les descendants na Paris otala yo ba grâce ngalo Roye bisa bango nini par rapport à musala na bato belé bazolo bolala na rolala dego kao mona wenge so bazo beto te na wenge za mabe nga agent hymne national elo kamatelo eza hymne national na tika na wenge kelelo atana ku fi ba na ba bénéficier nango on comprend wenge fotika ever oko ata animateur mo boboka no na wenge kenda boy ba cri na nyonso sila ba boka ngo te mabe on comprend ndinga e mona na boka bill na boki seleo so nga pe na ati ba boka ngai donc boule ku dute ke o so nini dego so nini ya kao sona ba animateur to ya mboko to tonga mamu ki obanga nani te surtout banga avec juna mafatika na mamba boka bila comme un chanteur animateur c'est le comme un chanteur animateur ata sauf masa na ngai chanta misi ndena linga trop dans ba respect vers ye pas respect vers ngai donc chanta na masa na biso nani Eclipse mais so singa mamba banga tanga na sa na Lyon na sa na koi na banga merci ayaki aliaki o mabe oyokana même asuki wapi ok so efula ka bato yango yo on comprend ok so efula ka bato yango epesa ka bato toucher on comprend ko c'était que non ko ya pe maison mais ba fulu na maison mais beta individualité o mama nie o ko kate individualité o manière do ma mutu na ngayo yaka mutu na ko nande nini mutu na ko nande nini donc mo sala nga pasi mais soki na otala na mona ba fabrication de bato kende ba robino ba okende ndi ozotika la ciment talaka fabrication pas ba robino ba des jours pas Diego je te salais pas bato moi je travaille chez quelqu'un je suis pas chez moi donc on travaille pas bato na lugana so maele pour un jour peut on travaille chez ngamongo bato ba ko mo salé pas nanga kozala raté que o loko ya ke bo ngapela kende boye et que mbriye makamuna onyo so vie yango to mona lelo pama se bele bazo banga ko songa wenge musika maison mère na soni wana nga bomba nga tena tangana ba kombo to yo kata munani obono mona o fazo nga wenge musika soni esa le fu bazo nga wana wa to so lango ya jour ya mai misomo ya poser to fa na palais to solo lango on comprend bandeko balingi bazwa yo basala neni Diego na bango abwaka ba nalie ba cria makaso ekanga potozu yo pena mwa likolo posa lenga mazi bula munu inzo Diego kawa kote pera bexose pera bagladi siko omuni le mitso na peselo mo migolo c'est pel ça mena bibi mapesa na tout na biso batu tola na combien de suki belé mama nalingi naloba aletala na moto suke sama peka masa samba sama koloba boyi ngana lobe bakoloba bona lobati so lelo so bacheli yo totonga mwa mke bachelo bena pakende batu msu bakenda bakoto wana pake yango la timu wato okota okese masa na ngai wana okese masana nga wata patona yo azoba Olivier ko so la bongo tena nga so na nga mamsusu te wana okese masana nga na lingarise avancer na ko linga rechiste na ngote mais so boule que un jour Diego na la team et simbate donc pas la team na biso to ko sala ngope mbasu côté na biso to ko sala ngope parce que nga na ba fanatique bele linga Diego même yemo ndé iwota ndaza na fanatique nga alinga nga makasi donc au boulot de Diego un jour c'est une unité parce que na mon kilé loba pas de loba fort tina ban freelance Diego ke périté on ta la sigo lobby ngana na préparer ndé lobby ngana za wera ya lobby donc pas to préparer non les lots to préparer ki wera ya lobby et successions bana ba succès ba vie bino to bo kima ba vie so e ba vie ba lemba bana li et c'est on ba piler mo faut pas aller à makasi puis là, nous avons besoin de formation.
Merci beaucoup Diego Totiki Osable, bon boulot. Vraiment merci vraiment. On a Potonio sur Batalio, Pichu Mapesa, Bibi Mapesa, Maboko Bank. Message nous le bana. Na pesi Bibi Mapesa Maboko Bank mbote belé. Na ségrégation na 5 à 7 personnes font la côte ça. Na habité Bibi Mapesa soka azala na masolo, maramnya chose pa na yo. Makasi na Anita Apula maman sociale. Bon, social, voilà, merci beaucoup Diego. Donc continuez la bisso. Merci à tout le monde. Au Baota la bisso. Donc j'étais avec notre bassiste et Juno Bass Tango Tala Lelo Wenge musique à maison mais à venir nango peneza nini parce que va y avoir grand baken. Ouais. À venir ya mutu soit ya société soit ya place au Batwaza. Mutaye bango ezara nzambe. Mais tout travail kaka pour un jour tout ça bien. Moni wenge za wenge tikala wenge nasir so tali même orchestre nde ba voyagaka na ba ne so sali bilan no mona ke wenge ya likolo donc nde to sa boye ngai na bassiste wenge ba grand bassiste ba leka ba fina ba mimish Michel Bass ba Cédric Béton ba tika ba devoir makasi avant ngana ya baya ya musu bazaki nasi batu musu batu bandai ko beta ta batu na bakemi bandanga na ya donc ngam na obeta na continue obeta do ilaxi ke fa César honorable Lutumba motema ya mama Chimène Lutumba ya Willy Pansiem champion Wadol na La Rochelle Vicky Basende Lydie Basende. Mais est-ce que ça se retrouver vraiment pour wenge za fo car fo marambe ngana lobata yo mona ndinga na sate non nabia tande na sate tandi naza ndinga mabete yo sala émission na ba bassiste tala ndinga naza yo comparer pe na bango yo mo comprendre ma mundeza na ligi kuna ba chanteur mususu donc ya bokese mususu son totele mina bango bo itara ndi naza papa zwanga bien est-ce que lelo tango ta ba bassiste na ba orchestre banga na bien zwanga ma bien banga na obinini tango ta ba bassiste na ba orchestre banga ngana banga ngana obeta na équipe nationale bamputu nde ba beta na équipe nationale na ko banga joueur mo boya Dragon ngana beta na équipe nationale so da na sélectionner équipe nationale na banga nani banga mututa tarelo na beta zenga luketu confusion ekota ba misusu o velo fomo o misusu tira bas do sege devoir le kai makasi on comprend là on a lobby ouais so da obeti logo komike batu bako motatone lo fomo o bo sege logo na makasi zenga luketu confusion ekota mama donc il a expliqué chino ça mutabeta donc baki na bango ba gauche te ngande na boye ezaka réalité mo boye na boya na ngalo ba na beta ga nyonso yo ebit na beta nyo même na ba studio mo pe comme plaisir benga beta benga batu te ba bete oh mais ba benga batu ndeni so ba benga batu bana na ngotsa bana ke mutu o ba bengi a lo ba pe na be mission ngana yebi afanga na ya tango vie lo fomando beta tamba ya na ba za afana ya ezali ke fait soit les émissions oh satellite ngam na betaki kingani ngam na betaki aloba suta 7 jours ebimaki ti lelo est-ce que oka fait le format loba ngau na solana na wata wana vie na ngana respect ngana bassiste na finga ba vie ngana respecta ba kulutu on comprend Oscar Kwango ayebi honorable Lutumba papa social ayebi soki nazo insister honorable Lutumba na yebi azana ni pananga on comprend. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Mais ça on peut ça respect na bakulu tu na mbora na biso par rapport à boulot na yo Juno Bass. On peut ça nan. Bon. Ce qui na kopé ça va respect. Na tangela ko bakombo no. Ntoki na nu vie na biso akufa ko moneve sunda vie na ngalo fombo Mimish Bass Cédric Béton Michel Bass. Do bango vena ba kana bango mo boye. On comprend? Pour que liboso fe oyeba na mikolo baza parce que batika nzela babiso to Hollanda mais so tuninga ba o ba lelo mutazate bazate bonani kasi tangela ngako monani na guitare ngana na guitare basse na ngamoko na Congo na ngamoko guitare onga na beta tala na podium yomo tambulaka tala guitare na ngomu na ngote me donc linga musala na nga mbongo guitare na kosomba peta musu car na kosomba pe moto na kosomba pe lomo isala mais na boya na somba na guitare po ya ngonde benda ma mwana on comprend ko compara nga na bango te nga na cha compresseur na C na che guitare na installer ba plan na émetteur nouveau modèle on comprend so na pesi bango ba sala câblage na ngo ba ebate
comparer ngana bangote. Merci beaucoup Dino Bass to zo temps belete parce que zo kebulo. Bande ko belo ba otala yo message ni ya suka o yebisa bango bato ba lo ba pe maison mère la bino botikala message ni ya sengo ko pesa bango. Te message de sengo zara ke bazela baza calme formidable zoya. 7 jours peut le bar aboué jour ebimaki nasi bomonaki bozela formidable ngana olobate mate kanga date ya lelo mon jour formidable ebima na otu na auto sala so émission na otu na bisaka oningi mon formidable ve auto sana leader na biso président na biso Ranson ala mystique okelo na biso kanga lo na bisao jour formidable ebima to sala émission na otu na donc baza na bango patient bazela formidable Annette Dinga venanga Ramadan Ezangi famille Nongi na pesi Didier Nongi Likay Nongi Thierry Nongi na niveau ya Canada na pesi bango mbote donc baza la calme venanga Blaise Langa na pesi ba mbote donc formidable message ka yango na kenanga musika te. Merci beaucoup et c'est tout là ba body pa otala yo c'est tout là c'est Patou Gigal imbattable Gigal ba mbote donc ndenge zala kaka mais ngana loba mingi te to moni ka ndena za ngana loba na ngate tala ka ndena za bassiste ya boye na ebite. Merci beaucoup et on est presque à la fin mais pour aussi ça venanga manzaka le pena na zio moi 2 minutes kaka est-ce que ko tangela biso ba mission oyo ya mana maison mère tangaka ba kombo pi opesa ba mbote te so ala tanga kombo na fula bango tout kobanda ba Ferré ba GDT ba Lacoste ba Serge Mabiala ba Jani ba Babindombe ba Christian Mabanga ba Yateyo ba japonais ba Kakol bango nyonso tout te bon on a parlé au on a même poli pas même poli la PC la plus sonia là bon na moi elo moi muke même poli mais il y a respect on doit avoir un poli mais respect toi on a Fabregas pour qu'on a des gens là pour qu'on a simi tempo masolo ma wingi maison mère mais Fabregas ndé nzambe na bango ya mona ke mama Fabregas style Simba ya monsieur Simba te on a la Fabregas JDT bon na ebité nani pena obo mona ingrat tangara moko tu n'entends comment te sens comme on fula mais animateur to chanter na bien azala animateur de la chanteur azala ingrat on a impoli ba bote impoli azala impoli comprendre ata masolo tanga ne wi Ranson de pour former bezo bima e bana poto zo bima fioti manzaka yo bagarre na sabe que mon ya ce mission non ba yo hein na ba yoji ya mamoto o ki bala poto ba na ngote mais na ba yoji ya mamoto le c'est que trop cher na ba yoji ya mamoto ambati eh ba service hein o mona na bango na station na ba yo le c'est que ba c'est le côté ba na poto ba yoji te Madara ba jeune ba body ya moins cher dans cette tambour qui nous ma solo pour dans ce toi on sera que former bezo bima bana poto boko sepela boko zo bima boko sepoto bon la décité pour que tu dois rater na wingi mesome. Merci beaucoup Manzak na bien apesa mbote na bien apesa mbote na jiva Simba bana poto ba danger na poto jiva Simba na mani 15 bayaka so ebié na bi trésor chango. Merci beaucoup merci na bi que Sokoti Mainga, puis un pangi la poto formidable. Roger Ndonga, veut comme la peine à la boîte qui est mais cela bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est presque à la fin, c'est fini. Merci à Anita pour la maman sociale. Merci à Bibi Mapesa, Maboko Bank. Merci à Pichou Mapesa et Tobo Sanité et Pichou Ngem. Merci à Glody Diasuka, Tobo Sanité, Georges Kaloum et l'éléphant de l'île, Guylain Sako. Les descendants, respect à vous. Nabo Sanito Dilom Ampouya, Vienanga, tout batala rangai, staff Momima, Ivi Mapesa, merci à vous. Mwambota Souka. Na basi mbote na tambwe kinwa. Mana tali tambwe montema ya tambwe kinwa. Kidoda amoni mama kote maya yoyo. Kidoda on a un problème. Merci beaucoup. Ça est fini. Gloire Diakese, merci. Elengi ya Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.